Voilà. Na lingi na sala sous vidéo na ngai loko na sali vidéo nzamba lingai na sala na ko continuer na même lignée. Nazo pesa vraiment nzambe merci 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 pona bolamu na ye pona koyeba mungongo na ngo munene oyo pona kotala nga na elongi mabe o pona ko compter nga parmi bana na ye. Nazo pesa lelo témoignage nzambe auta ko saila biso likambo moko ya munene ndeko na nga ennemi soki azoluka ndenge na lobi akoluka yo de tous les côtés akoluka yo na façon nyo surtout akoluka yo po alinga détruire yo po alinga détruire yo. Il y a un mois, exactement un mois na 2 jours, en tout cas bandeko na nga nazo ba likambo ya ba moyibi ya ba internet nazo lobela likambo ya ba moyibi ya ba internet eza blague te. Nazo yebisa bandeko oyo bavanda na Suède tozana eloko mo babenga banque ID. Banque ID eza identification na biso na kati ya internet. Donc tango tosalelaka bandeko na nga ndenge na yebisa bino eza blague te. Tango vandi na bus batela tango zo fungola banque ID na yo, tango vandi na métro, tango place nyonso yo vandi esika deuxième tope troisième personne tope nani ndeko nanga zwa loboko na yo zipa na esika oyo banque ID na yo ozo fungola ngo po salelo. Il y a les voleurs pe oyo ennemi aza ko utiliser pona ko luka ko détruire mutu na uti ko loba naza mutu ennemi aluka ka d'une manière ou d'une autre wa luka ka libota nanga foyer nanga bana nanga libota nanga mais nzambe na bolingo na le bon gardien abatela kabiso butulo kwa monde. Donc ça fait un mois exactement nzambe ataka nga à cœur nakota mabondeli semaine en tout cas bitumbe yaki makasi na 8 ans ya kokota jeûne et prière ezaki imprévu. Ezaki te on a préparé qui mokosongo on a kota jeûne et prière non ezaki imprévu na ebisi mobile na nga en tout cas nazo kota jeûne et prière nazaki na grippe na nzoto mobile na nga lobi na nga bime oyo kota ba prière mais osana ba jeûne et prière na ebisi papa il faut na kota prière na senti pe na ke funa kota prière na kiti na nga na sendenge na kota na nga ba prière na nga des fois na laine na se na bondela butu wana pena makasi donc bondela mais na yeba kite prière wana ndenge sakinde mais na yeba kake prière wana na benga ngo nuit d'Isaac na binkolo esika omo ya Isaac te ya Jacob na lobi nkolo lelo butu lelo nzambo sa lelo ponanga na sisi prière un jour après na vandika na se place na vandana na chaka mwa matin na nga ko bondela. Donc nazo bondela na sisi ko prier na zui data na zui téléphone na po mwana senga mbonga kata suki natala bona kata na koti na kata compte nata sona na combien bona meka ko chela mwana natala bona moni ba mbongo ba 24 000 et bimi na moni et ke ina ba Western Union et ke na ba nini ngabi c'est pas possible o ezani na ngabi ngana tini mbongo na Western Union te na bengi mba moko banque na bi ezan loko mo bizarre réseau salam na continuer ko bonda na bi Saint Esprit yo kotenga mabondeli oyeba kipo oyeba kanyonso mona kanyonso oyeba kanyonso obonde na bengi mbala moko banque tant na bengi banque na yebisi bango en tout cas il y a quelque chose très bizarre réseau sama na compte na ngai c'est comme moko moi na tout ningo za ba identité combien bolanda nga bien oza soko yo kivinini oyo vidéo oyo partager ndeko nanga partager atolinga ngate atolinga omona ngate partager pona zo lancer pona ko sauver quelque chose na yebisi mbango ngabi o quelque chose bizarre yosama na compte nanga babi na ndeni ngabi o bambongo mo ezo bimezo kende soki ba Western Union na yebite yote mto sali ngabi tenga te mna sali yango mba moko siko balobi na ngai ke oza nkombe na ya identité na yebisi bango na za kana moko il faut za nkombe okosa na max 3 ngabi mon Dieu na za kana moko tiba yebisi nga muntu moko afungola compte musuna na kombo na yo na lobi mon Dieu mon roi mba mona continuer kanga bi Saint Esprit yo eba makambo nzambe yo yebaki yango linga ngala kota mabonde tout d'un coup mbala moko tango na sai ndengo wana ba yebisi ngana ba bibenga poto kangi identité wana musuto bloquer yango tozo bloquer compte donc tozo benga police mba moko na zui ide mba mona bengi Western Union. Nzambe merci na opesa nzambe merci parce que za nzambe ndeko na ngai yoka ka voix ya nzambe soka ebiso likambo ndeko na ngai izala sensible na voix ya nzambe ndeko na ngai izala sensible na bengi mwasi wana Western Union na zui mwasi moko ya ona obanzambe merci na bisi mwasi na ngabi quelque chose très bizarre et ça mina compte na mbongo mo eke na Western Union ngai te munatini mbongo na mwasi ngabi abi na ngabi na koyedeyo c'est très bizarre ya abi na koyedeyo c'est doise
ngabi merci alobi na ngo soit téléphone te nzambe pasa ke semaine wana lokwa na ki na grippe na zaki na ndako donc na zaki na ndako na bima ite na zaki na ndako abina na ko yede ngabi merci mba moko abandi ko contacter Western Union abina ko sel la téléphone te parce que faut tous en contact a contacter Western Union azongelinga abi oyebi mutu moko mene Petrovic nazoloba oyebi mutu moko mene Petrovic ngabi na mutu kombo Petrovic te abina nga lobi eza mutu moko mene Petrovic mutu sel ba transaction wa abina nga izala kaka wana kokata te pesa nga autorisation tango eloko ekosala soko bengi police pesa nga numéro ya oyo ya bapesi yo code police apesi yo mpona kolanda dossier na yo obenga bango na bongo pesa nga ombenga nazoyede yo koti alobi biro na biso monene ezaka na États-Unis donc oyo eza magui nazosala signal partout soko oza na chance mbongo na yo nano ekei te papa 15 minutes azongeli nga oza mpe na chance lelo nga na benga on grâce alobi nango oza na chance mbongo na yo elinga eleka minui ya lelo na compte na bango mais na bloqué mbongo na yo en tout cas oza na chance parce que mbongo na eleki te dans 5-7 jours okozwa mbongo na yo donc nayebisi mwasi wana ngabi nzambe apambola nazonge nabengi siko police ntango nga nabengi police atuni ngabi ozana na mbongo mosusu na compte ngabi antuka nde namona nazalaki na mbongo mosusu na compte sikoyo ayebisi ngabi souvent soki batushe na compte basukolaka tout donc balavaka tout batiki yo 0/0/0 bandeko na nga nzambe aza na bomoi zalaka sensible so nayokaki voi ya nzambe te koloba na ngai kota mabondeli lelo nde na oloba bolem so ta 50 centime na ngai nazala nango te parce que bakotaki na compte ya sport compte na ngai oyo biso tobenga oyo moto ya économie na yo donc yango wana sikoyo bakende kotouche donc bake kotouche na compte na nga babimisi mbongo na compte na nga batiango na compte ordinaire oyo nasalela ndeko na nga ndako na ngai eninganaki ndaku nange ninganaki mama tango nayebisi policier nga nayebisi nga nalobi ok mais na moi na mbongo ezali po RC lekaki ya banke ekanga nazwi mbongo nazwi nzela lobi nango na tongo tokei na nini tokei na banke tokoma na banke ndeko nanga basukola nga 0/0/0 natikala na 35 centimes natikala na 35 centimes mama nanga nasimba mutu me na rapela nzambe ngabi nkolo yo yebaki likambo oyebaki yango place eutaki oyebaki yango yango oyebisa nga na kota mabondeli nayebisi nzambe yeba likambo ce qui s'était passé c'est que police a yebisi nga lobi na ngai na banque donc nde bazaka na so bazwi ba crise wana loko bamonaki ba détecter bango côté ya comment ça s'appelle na côté ya Western Union bazwi mbongo siko po babimisango bangi bakotisango siko na compte na nga mso ezaka na banque mususu Dieu merci na bonzambe na ye na bolingo na ye na mawa na ye na banque wana tango bakotisaki siko mbonta ebele tango bakoti mba moko banque wana bloqué mbongo po bakanisiki eza mbongo ya ba drogue be ya ba magui eloko basaki mosusu lokwa bakota na compte na ngai bamoni ke natinda mbongo na compte na bana donc bakoti na compte ya mwana nga fillette na ngai bakoti kuna batindi liboso lokwa 1000 couronnes mbongo ekei bamoni ke ekei bazongisa ngo epa na nga bakoti susu 24000 na compte ya mwana babimisa ngo bake basai nango soki nini bazwi ba crédit na kombo na nga ba téléphone biloko nini mais nazopesa nzambe merci po 95% ya mbongo nanga o bango baswaki mbongo nanga wana banque ekomeli nga abi ko récupérer mbongo na yo nyonso tout parce que to moni ba preuve biloko nyonso tout normalement ndeko zabo ce qui preuve ezalaki te mbongo na nyonso nga ozongo te même pas 50 centimes parce que ezana ba mbongo ya ba magui ezosama na ba drogue na biloko ebele ndeko nanga na kati ya yekambo oyo tire leson moko lokwanga na tire leson moko ezali ke mbongo wana donc d'abord sensibilité na voix ya nzambe so na okai voix ya nzambe te koloba nanga kota mabondeli so na tala ike naza na grippe ndele msuto zaka na okota te po nazobela so na komi bien nde na okota mabondeli nzoka nde nzambe samoni atake wana ndenge eza azotalela ote ke okoma na santa malamu bongo yo kota mabondeli ma azotalela yo ke kaka ndenge yo za wana kota mabondeli parce que y a quelque chose qui arrive ndeko nanga à part kobatela ba téléphone kobatela identité obomba sensibilité et pas na nzambe sensibilité na mungongo na nzambe sensibilité na mungongo na nzambe bien que ba compte na ngeza na bloqué pote na nini na po bazo sala toujours ba contrôle mais 85-95% mbongo na nga nyonso tout bakendeki nango te
bayibi te bake kozwa crédit à 20 000 courant lokwa 2 000 euros donc bake kozwa batelefone oyo ya sika wana me nzambe oyo ya justice akokonia kobundela biso bitumba wana ndenge nayebiso ndeko nanga keba na identité ndenge nayebisa o ndeko nanga zala sensible na voix ya nzambe ndenge nayebiso ndeko na ngai yoka mongongo na nzambe ntango azoloba na yo kota mabondeli telema parce qu'il y a quelque chose pour le Saint-Esprit oyo toosambela ayebi nyonso amonaka nyonso ayebaka mais il y a la part de l'homme il y a la part de Dieu eza te ke nzambe moto akobondela mpo na yo yo moko nde okobondela mpo na yo mais nzambe ayebisi yo il y a un problème lève-toi donc yo nde bondela ozomona donc voilà eloko nga na ninga naloba lelo nzambe apambola bino bo partager vidéo oyo boko sauver mutu moko mama kanisa na ba ajo tokomi nango ba pension ezolandaka biso dans des années qui viennent bongo siko mwa mbongo muki obomba lemsuke un jour nyonso to basukolo nango eza po piquer crise eza po bela eza po kufa eza po salani na mitiki na lobi ke no oyo eza ideka pining na lobi oyo ezali ba voleur ya internet pe ba voleur spirituel o bazo toucher même ba banque yeba ke nemi soka zo luka yo azo luka yo na nyonso oyo eza yo donc na nyonso eza yo nemi azo luka yo alors yo ifoza na alerte ya koyoka mungongo na nzambe ozala na alerte ya kosala o nzambe azo senga yo ozala na alerte ya kobondela kolo apambola bino kolo abomba bino kolo aprotéger bino bon mois de décembre kolo asala bino bolam merci beaucoup pour na bino batu bolanda ngai bino batu bosabona bino batu boyoka nga bosabone bobenga bopesa masolo mikolo silence ezaki parce que situation elekaki etiaki biso mpe na mwa mobulu me nzambe azalaki toujours na contrôle nzambe abatela bino ba bon mois de décembre asala bino bolamu abomba bino bozala malamu